Peuple congolais, bonjour. Bonsoir. Mbote mingi na bilobanso. Et pas biso audio oyo et kokuta melabino. Ils ont bino les commandants Léon. Basango. Dossier Denis Lessi na Monsieur Marcelo. Bato emi balé na bengi bango ba monsieur. Parce que bango moko bazali ko benga na ba monsieur. Ngai pe na landika kanzela yango bazali ba monsieur. Parce que tozali ko mona théâtre oyo bazali ko sala. Bakomi ko sala théâtre les corbeaux et les renards. Soki Monsieur Marcelo Tunasi, le pasteur Tunasi, azalaki na motema masusa te. Nde nalobaki na ojo liboso azalaki na motema masusa. Pe alingelaki Denis Lessi po aleka ye. Wana ezali déjà ba planifier plan pona koboma Denis Lessi. Ko liquider ye. Bon ndenge bala. Monsieur Marcelo asali plan na ye pona koboma Denis Lessi ko liquider ye. Pona kolobaki no Denis Lessi alobaki likambo ya mwasi na ye ndenge akufaki. Or que Denis Lessi alobaki makambo liboso te. Bato balobaki makambo liboso bazali. Ba divulguer ki ba information ke akufi ake kosa libumu bazali. Ezaki Denis Lessi te. Et aujourd'hui, Pascal Marcelo a commis contre Denis Lessi alingi koluka mutu ya Denis Lessi ekweya. Soki bazali tozali komona ndako ya Denis Lessi ezali saccagé. Baibu bakoti na kati na bakagul. Soki pe bakutaki Denis Lessi bakoki pe koleka ye. Bakokaki koboma ye pona service de sécurité ezali ndenge wana. Batindi bino na banani. Likambo oyo peuple congolais Félix ayebi yango. Soki balandi Denis Lessi na kati ya ndako na ye. Na ba inconnu les services de sécurité bazali na bakagoul. Donc bayaki pour une mission. Pour une but yako éliminer ye physiquement. Ba bete masasi Pemi tukebimi ekei esili bokoye bate nani ayaki na ko visiter Denis Lessi na bangonga oyo wana 21h. Moto na kisasa azakananda konaye. J'accuse le chef de l'État. J'accuse Félix Antoine Tshilombo na complicité avec monsieur Marcelo pour éliminer physiquement Denis Lessi. Bolandanga malamu peuple congolais. Bolo bateke oh non, président ayebi makambo wana te. Non, Marcelo ayebi makambo wana te. Bon nani ayebi yango. Soki ezali baromi balete, nani ayebi yango. Ils ont collaboré. Mutu wana faut kolia ye. Parce qu'il parle trop azobi misaba secret ya ba pasteur ba simba ba kisi. Denis Lessi azali franc-maçonnerie. Azabuti ya Babylone na ye. Marcelo pe Denis Lessi abimisi kindoki na ye na poasa na mukili mobimba bayo kiyango. Que Marcelo azali Rose Croix abratakabra azali moto oyo aleki mwasi na ye. Peuple bolanda bala. Biso tozali bato ya vérité. Tolobaka bosolo be tokoloba bosolo. Peuple congolais. Denis Lessi abimisi kindoki ya Marcelo. Marcelo telebia il faut n'aller kaka. Akei ko sa Félix. Félix a pensé ordre ba luka Marcelo bali aye. Marcelo ba luka Denis Lessi bali aye. Denis Lessi a eu visite na butu. Babylone ka Denis Lessi a ebisi ke kola na nda côté de Lessi akimi. Akei ko bomba na quelque part. A sauver na liwa wana. Denis Lessi abiki na liwa bomo nango boyete.
soki bato ya service ya sécurité oyo wana bayaki na ndako ya kovisite ndako ya Denis Lesi soki bakutaki ye il allait la battre à bout portant sur place loi tongai toyoka sango mosusu lokola Denis Lesi azaka soki chef coutumier biloko na yebisi ye a déplacé botala bato ya service de sécurité bakeiti epai ya mama Rosa soki aza nani toyebi nanga te soki mama na Denis Lesi soki lekuna so nani bakeiti epai ya bandeko na ye c'est qu'il y a eu un problème c'est que situation est la plus grave que wana soki bakutaki ye na ndako ya famille na ye moko on allait la battre ils allaient être tués boyoki ngai bozomona makambo ezali seki te je dévoile cet complot la complicité du chef de l'État na Marcelo pour exécuter donc ordre de mission ya kolata bakagoul ba service de sécurité kokende koluka Marcelo na ngonga wana pona ko éliminer physiquement notre frère Marcelo asali eloko wana asengi mutu ya Denis Lesi ba sacrifier ye parce que kibondoki ya Marcelo ebimi libanda moto abimi sango libanda nani ezali Denis Lesi po yepe Denis Lesi ndoki bango moko na bango moko bayebani basekele bolandaka mokolo mosusu rando ya Denis Lesi na Koffi Olomide Denis Lesi alobi Koffi Olomide azaka na bazabulu bademo bazaka na porte na ye boyebi yango bien ayebi pena bakombo ya bademo wana boyebi yango bien alobaki ke Koffi azaka na bademo na porte na ye ba esprit bazalaka wana mutu nyonso alandaki yango oui parce que ye aza mutu ba kote wana ayebi yango azali initié lokola Koffi azali initié lokola Marcelo azali initié lokola pe Denis Lesi azali initié tous ces gens là ce sont des initiés bazali bato ya nzambe te mais ozomona baza na baeglise baza na bandimi baza kosakrifia ka basi na bango baza kosakrifie bana na bango oyo tomonaka bible sacrifice humaine baza kosala yango mwasi azali kokufa briske qu'est-ce que ça veut dire yango Denis Lesi abimisi oyo kibondoki ya Marcelo na posa Marcelo asimbi touche donc Denis Lesi a humilié Marcelo alakisi kibondoki na ye na mokili mobimba ke ye moto alie mwasi na ye mais moto abandaki koloba makambo liboso ezalaki Denis Lesi te botinda ti bato baagent service bakende koluka Denis Lesi babare ye non soki bakutaki ye balingaki koboma ye bien sûr bolingaki boyeba te ke nani abomi Denis Lesi po balati bakagoul bayebani te ils avaient une mission très précise d'éliminer physiquement monsieur le pasteur Denis Lesi. Peuple congolais, vous m'attendez, suivez-moi très bien. Ceux qui osent na bonzambe okotika ndekono déjà sasenga ki yo pardon yo Marcelo après ekokika kate olobi non boke ndi bona ne susu na butu boke ne ko bomaye na complicité ya Félix na bato ya sécurité wana na ba chef na bango yango ezali Denis Lesi a échappé à un attentat à un assassinat bon nango li sécurité Denis Lesi il a échappé à un attentat un assassinat et raté assassinat na ezali avorté puisque ye moko azali moto ya bamakambo ya miso mine ya monaki yango pe akimi botika biso ba distraction Denis Lesi asali coup d'état na Congo te Denis Lesi a fini Félix te Denis Lesi a fini politicien moko na Congo te ezali likambo a dévoilé secret munene ya magie ya occultisme
ya Marcelo Tunasi. Yango elingi kolukola liwa. Liwa wana na sengi yango nzambe te muta sengi liwa wana. Muta sengi liwa zali ye moko Marcelo ayebisi na Félix na bato ya sécurité que azana posa ya disparition ya Denis Lesi. Et voilà des militaires bakei na Kagoulé ko kene ko lukaye na butu ko panza ba mbeto ko buka ba plafond bakalisi ya bombani ezalaki liwa ya Denis Lesi. Peuple congolais o eza susu mboka te. Ce n'est pas une affaire d'État. Mais beaucoup de gens affaire d'État pour un individu. Le quoi pasteur Marcelo. Marcelo a fingaka papa Wemba. Marcelo a fingaka Emenea. Alors bah qui est baza ba voyou. Moto a condamné ka Marcelo a zalité. Bino ba sécurité qui ça bokene ko lukate ke bobo Marcelo. Celo ba dire naye. Mais boni le loyo Marcelo a kei ko lukisa Denis Lesi ale KMBK a sacrifié na complicité à Félix na bato a sécurité à Kisasa. Non, tokoti kondime yango te. Pas jusque là. Pas jusque là. Bokei mosika. Bokei mosika. Na ko tenir responsabilité ya makambo ezali Félix. Na Marcelo na ba commandant o bakendaki na Kagoul na ndako ya Denis Lesi. Na condamné o ezali acte wana. Je le condamne très fermement. Et ça n'a pas été. Et ça n'a pas été. Et ça lit atteinte à la sûreté de l'État. Oyo Denis Lesi sali. Et ça lit comme un individu. Les deux individus, pardon. Comment est-ce qu'on a tournir wana? Est-ce qu'on tournir mosus? Bolingeli Denis Lesi boule pour bole kaye. Na Boutou. Non. Félix. Na Denis Lesi. Félix na Marcelo. Na bateau service à sécurité. Balingi Koboma Denis Lesi. Denis Lesi, il a échappé à un assassinat. À cause de Marcelo, pour na Kobimisa. Flamaçonnerie dans la Libanda. T'imagines aïe. Voilà, peuple congolais. Conclusion Yangoana. Et Zabino, le commandant Léon. Bo Panza, ba audio partout. Peuple congolais s'informer. Ayoka. Na makabo Félix Azoko Tanango. Azali influencé par Marcelo. Et Zangata Moutouna Makolo. Ezali atteinte à la sûreté de l'État. Ezali complicité et à coup d'État. Mais bino bolingo bomaye. C'est-à-dire bino bozali bato ya nzambete, bozali ba flammation. Bandoki. Bana ya Lucifero, batoni na Kisasa wana. Na ba église ya Lokuta. Yangonde monsieur Denis Lesi a dénoncé yango et lingi kolukela liwa. Voilà na kosenga na Denis Lesi au salutation. Okeba. Okeba na kokeba susu kokeba. Basai koluka moto na yo. Chilombo na Marcelo na ba commandant ya Demiap, ba commandant ya la police. O balinga kokere ko boma Denis Lesi na butu na ndako na ye. Mutu moko te alingaka yeba soki ezaki ba janini moto alingaka yeba te parce que ils étaient bien camouflés avec des cagoules. Denis Lesi a cru qu'on portait plainte dans Makaboyo. Denis Lesi faut porter plainte. Et ça est très très sérieux. Il a échappé à un assassinat. Et je condamne cette action fermement. Très cher patriote et peuple congolais, il n'est pas innocent. Marcelo, il n'est pas innocent. Il connaît l'affaire. Celui qui a poussé Keba Kelobomaï. À cause de cette humiliation, oh, Denis s'est humilié. Parce qu'il y a bien malade. Baronio Soumi Balé, Bandoki. Mayebani. A pensé secret Moninga. Moninga Linga Bomaye na Basoda. Na Boutou. Voilà, c'est ça.
La kanisi bolandinga malamu. Toko bundela mboka wana buzoba ekoti mingi na Kisasa. Ba pasteur nyoso bandoki. Moto malamu ozalite. Na Félix akene koloba ala parandai. Oh merci merci merci. Biloko nyoso na bandoki. Azai na kati na franc-maçonnerie. Yango sisi bato na este, bato bakufi basili na este. Aza kotala Félix 2018, 2019, 2020. Azo tala na eba Rwandais, bazali koboma ba peuple congolais, bazali exterminé. Il regardait sans intervenir. Ti ba prêtre catholique ba ki kotala eba bi boni otika mboka boy. Boni ba baza okufa ba yozo tala. Oui, il a versé le sang du peuple congolais. Félix a versé makila. Soko asili pouvoir à Kokangama, Naba Biloko Nyoso Asai na Congo. Il sera arrêté. La Kanisi Nasukouana, peuple congolais, ils ont abino les commandants Léon. Merci. Mbote Mingi, Pokola Moter Motabino.